bato IDPS bayebisaka bato ke bango balanda makambo peuple alobaka peuple congolais alingini makambo ya dialogue na Kabila te ndeni Tshisekedi na Félix baolinga badialogue na dictateur oh sikoyo bango bazobuleka non soki badialogue Kabila kotia Félix premier ministre alors que constitution na biso eza claire ozocomprendre so olingi okoma premier ministre faut ozala moto ya majorité. Kabila pa anomaka n'importe qui anoma une fois motu moko boye akufa kasongo ozokamwa nini vie et puis Kabila soki anome motu fo kaka échoué musane kaka koponaka bato peuple azoboya Matata Ponyo Thomas Luwaka Muyeye Tambe Mwamba bango tu baleshe bongo Félix Kabila bomi élection na Congo mpo anomaka bagouverneur ye moko moto abongo Tshisekedi alingo dialogue na ye vie tunanga nini nde nayoki Tshisekedi atouché 1,500,000 balobi mbongo wana azwi eza baindemnité na ye en tant que ancien premier ministre indemnité ya 1 million moto asalaka ya 3 mois moke bazela s'il te plaît eza bambalokuta baokosa baancien premier ministre bazibele bafuti bango te kaka ye vie donc bacorrompre vie na lar elingi olobake bacorrompre Tshisekedi na mbongo mpo akende dialogue eza mawa Félix soki ozoyeba te soki dialogue na Kabila peuple congolais akopesa bokongo mutu bacorrompre na mbongo mpo akende dialogue akende te so ndeni vie azwi kope azoyeba te kodialogue na Kabila ezoprofite na ye mpo asala glissement ata mingi azowanga na porte parole ya gouvernement alobai deja ke Kabila doit rester 2 ans ou 4 ans moke boza kolabo oyoki vie bango baolo bango eboko ezanga nakosi bakongolais fo baye badialogue égal glissement badialogue baglisse après batie Félix premier ministre so babi batia premier ministre esenga aza na mayele na mo expérience ngani naoki Félix andobeta kwasa na Belgique mpo mpona ozala premier ministre esenga expérience ya kosakana te badialogue mosusu eza mpo bato bazwi mbongo boglisse na bino bato bavandani